Voilà, coucou la famille. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, coucou à tout le monde. Bande konanga. Oui, ils ont des lunettes. Ils ont des lunettes. Quand ils ont des lunettes à soleil, ils ont des lunettes. Ils ont mis so mis mou bimi et comme il y a soleil. Voilà. Donc, coucou la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika, bizubino, boboto, bondeko. Na katia mabota na bino. Bandeko nanga toujours en direct de Suède. Bientôt là, nazo zo avion. Nazo kende London. Bakala mingite. Donc, comme jour à Kotanga. Voilà, donc, mais l'ambiance vraiment est très bien. Tout ça se passe bien dans les calmes. Alors, shalom naba homme de Dieu. Chantre de l'éternel, shalom, bisika, bizubino, bobo, to bondeko, na bandeko, na église catholique, to bo sanité, salam alaikum, na oya biso ya musulman, yenge, na bandeko, na bundu dia Congo, na église ya PV ya Longo. En tout cas, témoin de Jéhovah, néo apostolique, bandeko na biso bima, bisika nyoso bizubino, en tout cas, esengo, na mabota, na bino, kimia, na nzambe e lata bino. Bande konanga wana bino nyoso boyebi soki mbali boso koti na chaîne nanga yeba ki ozana adresse a bien ozana balabala ba Yesu like mission surtout s'abonner bo s'abonner opération 100 000 abonnés et ko sala bien to umeli pe na kati ya média toko ki sera pe ba 100 000 yango et ça la rakitoko yo tala la danoise mais ozaka abonné te abonné vraiment sur ozwa sous ba notification te fina cloche de notification wana bima lisusu ou bien désabonner, s'abonner encore. Comme lisusu abonner à Sika, fina cloche de notification, ozwaka ba notification, to blâme sa conscience parce que nazalaka na besoin ya ba commentaire na bino, ope ba finga ka nazalaka na besoin ya ko finga na bino po to capturer bino, to capturer bino, to boka bino na moto, to tinda bino bisika bikauka. Voilà, bande konanga. En tout cas, le mot ipenze bimi makasi. En tout cas, ça allait bien parce que ça fait 2 jours à na Suède. Mo ezala kite bambu le bande ko beta mo pepeza malili. Le lo pande na vandi boye na Congo nanga vraiment ça chauffe. Voilà, bande konanga na ye tozu solo la bino mo boyebi tozwa ki problème makasi na kati ya communauté ya ko perdre ndeko na biso mobali na kombo ya J3 na kati ya musala na yaki ndeki musala alamuka ki bien aliaki na tongo asolola ki asalaki nyoso o ezala ka routine na kati na ndako na ye et puis abimaka ke na musala asali pe musala na ye bande konanga e komi pe na ero ba ningi ba clôturer musala parce que mo ezaki makasi ba kende bande konangai esali ke ndeko na biso aye kokweya azbalobi azaki pe na casque na ye mais ba comprendre te tanga kwei abandi mbala moko kobimisa ba makila na zolo ba makila na munoko ya ba kilo penza ba kila ya elobi te ke lokwa mo ezaki makasi neti lelo ndenga na vandi na moi boye makila na ngezo chauffer mais ya bimisi makila o eza coagulé ya makasi bande konanga jusque là autopsie bakosala parce que ndenga koya ki ndengwana suite ba makila makasi wana ba docteur tant ba ambulance ba ye ba lobi cœur na ye bandi ko beta malembe ba sali ke ba réanimer ye mais là qui trop tard ndeko na biso asile ko kufa bandi konanga toza ba docteur te toza sala ka ba analyse vraiment ce qui mo yeza makasi mutu akwei bien mutu azoki makila ko bima ebele mais oyaye au lieu bima ebele ya rouge mais ya yezo bima coagulé comme ça zaki na problème on a katina ye soit asala ki arrêt cardiaque likolo akwei soit ba aliaki poison parce que balobi pa kende ki na fête na butuana donc vraiment bande konanga moye pe na accuser moi si les até complicité bazaki na moi si na ye bolingo banda o lakisa biso to ko jamais ko imaginer que moi si na ye asali ye mabe ou bien abomier non mais liwa na ye vraiment bande konanga ezali wa moko compliqué même ba ambulance tango bayaki batali niveau na ka oyo ya présentaki ba moné ko monango compliqué alors bande konangai na yebi batu bakweya na yebi fi moko mibwakaki na ba 4e étage boya mibwakaki bande konanga
asala ni abukana makolo seki lokole koti na kati parce que ya mibwaki akoya kiso na ndenga makolo kotaki na kati na Suède na Stockholm. Bato a Stockholm bayebi histoire wana baza bataba ndundu fi wana ambulance ya penza ti ekita yango bomonaka mundela tikaka ba terrain yo ko comprendre te après immeuble oyo batie terrain après ndako boye batie ba terrain yo zo kanisa kaka na kisasa bazo koteka nyonso mundela tiaka ngo na hélicoptère en cas ya danger batindaka ba ambulance te hélicoptère mutu ya kozwa yo donc hélicoptère mutu eya kozwa ndeko na biso wana yenga soko moni mutu akwe ndengwana zala penza longola kobanga benga ambulance e ya mbangu ba sauver moninga tamso hélicoptère wana tango koya ezwi mimiemba moko donc d'urgence bandeko esungaka bila pe bato bozwa chance obema soko moni ambulance ezoloba pilo ya de longwa déjà na nzela tika tamso kamoko grave eza kuna na kati bazo kende nango eloba camarade nanga moka nigérienne abi rita na biso ngaso na moni ambulance atala musika ateleli lilonte na pusa ngaka pembe na tikeli yango nzela parce que nga na botaka mwana nanga zaki machombe tala mwana moka mukie ba chineti ba teka na kati ya boîte moko bien na kati ya mulangi ba tie na kati loko moka lokwa mulangi boye balobi te hôpital ote ba mimi biso na hôpital mosusu ambulance donc nazo mona hôpital yango ko musika pilo ba ti ba komi ba tiemba moko mwana réanimation papa mwana ana lelo akoli akoko mapela msuna ba 12 ans ndeto lo ba bwa en tout cas koli voilà bande konanga donc boye batang bozo mema boti kanzela na ambulance alors ndeko na biso tanga kufi ngai mama la danoise esala inga pasi makasi parce que na bande kotala mwa bagag na bango na bande ko sepela na couple na bango surtout les garçons il était très mignon parce que nga vraiment j'aime des garçons mignons yango bomona na linga fali detige J3P à son âme batu nubo ya mignon ayibi ko bongisa nzoto na ye asali moi soin na ye et ça la bien azavana azana na souci ya nzoto na ye surtout na mwana mobali pesa range sengo mo boy parce que bana mibali belé bazaka ba négligent mandefu ekubi longiso ki neni mais leo mibali mandefu ezo kuba lisute bazo somela ngo ba huile bazo pakola bazo benda mandefu bazo peigner et ça la moi esengo mo boy alors bande ko nanga tango akufi nazaleki penza de cœur avec sa femme nalobi musine faut bolandi video na ngali boso musine ya kosuka wapi na modèle bande ko salela ba bagag na bango est-ce que oyo salela biso lisu ye moko e ko simba te e misana eka na ye ata zwi mobali mususu ayeli biso e simba te kuto linga kotala te to ko critiquer ngo kutu makasi to boya ngo loba bato ba yebi ete mutu ba kotala mais en tout cas ça la inga passe eloko nde eye kolongola ngai nakoma na analyse moko un peu moko ya compassion longwa ekende nango pa ya mama ya Mowei ezali parce que mama ya Mowei ayaki asali biso pasi Christelle azo benga yo zo yamba téléphone te oye ko yamba ye d'abord sango ya mwana na ye eutaki na munoko na yo te ni na munoko ya yaya na yo ni na qui que ce soit et outi pas yande konaye moi leki na yemo kazaka na Angola amoni ngo na ba réseaux sociaux donc abengi mama ne na mo na ba réseaux sociaux bazolo ba ke yaya kufi yaya koya ki na musala mama banda ko bengo zo yamba te mama benga yo ozo yamba te tele ayeko ya muteli boso ayeko izwa yaya na mwasi akateli mangala soki pe abande kolinga mama mobali na yote soki pe abande kolinga mobali na yote. En tout cas, Christelle, et ça là qui est tout côté. Yaya na yo wana azolukelo malédiction. Yaya na yo azolukela bana no malédiction. To yebi ke oya poto ya no mutabengisa yo. Ndeto yoki ya na wabwakisa o minere na ndengo yo ko balaki bana nyoso bazotangela yo ezape bana ya J3T. Yo na J3 bobo tsoki mwana moko te mibale point ba. Nyoso batikali bana pe ya yo moko bota pe na tata mususu. Tika pe kolatisa bana na yo oyo papa la bango akufite olata bango ke papa la bango ya kufi J3 akufite J3 lo bala batu clair loba na yano mtazo leka na ba live alo ba clair yo na J3 boboti mwana moko to mwana mibale pa mama pe atangela ki biso kaka azana ndoi na ye moko kuna ya mwasi alors bano batikali bazabana na yo moko en tout cas ya na yo pe ayeko sala ayeko leka epa ya pingila yango na ochela bino esali kitoko te
malgré famille payé na kotiela bino mamba bande kolela cousin mwana ya cousin na ye donc aya aza ses places amona en tout cas à la fin bravo TikTok bravo YouTube bravo batu nyonso ba mama Congo batu tututu o bazolo balobeli makambo yo en tout cas bravo na bino pingila bravo en tout cas ba place na landi ba plateforme on a landi pas pingila na landi pas ya mama Congo na landi qui pe et pas ya Kabibi Loba voilà là c'est ma fille bisous à toi Kabibi Loba na landi qui pe kuna kutu inspiration on a elibino lelo na zo qui on pas Kabibi Loba bande konanga donc Christelle soko lingo tika na bénédiction olingo tika na bien kolanda yaya na yote et puis récupérer téléphone na et pas yaya na yo bakatio maboko te bakatio munoko te toyebi ke tamso ya na yebi ke olobaka trop olobaka mingi tamso ya koloba makamso ya lingo loba te mais zwa téléphone na yo parce que modèle ya zo répondre famille mobile na yo et salima be lelo image na yo et baby tokoya ko changer yango te et okotika na image gâtée bamso batala ka vidéo ka une fois ayinio pa kenda na ye article nango na mutu alors linga ozala saluter ozala bien yaya na yo wana aye kolekana et pas ya pingila tolanda makamni alobi à la fin na kotiela bino peke gloire à Dieu bravo na pesi bino parce que à la fin passe sali yaya wana mutazo décider andi makope sa adresse nde kwa mobali aya to moni pe ande kwa mobali na moni pe ba kiti ya mwindu oya ba Christelle o mobali na sali la ba émission na moni miroir moko ya rond bazala nango na bi oui o nda kwa Christelle donc nde kwa mobali azawana aye ayo kama kamunyo sondeni eleki et puis akope sa compte rendu na famille en tout cas mbeba nde konanga nyoso bozo sala ba cotisation bo pe sa Christelle eloko te bo pe sa mama na bango e bembe na ye bakokunda yango na l'état kozwani yango en charge et puis ndambu o Christelle azo bomba wana o ya boy kopesa ta famille ya mobali ata ndambu basala matanga akobakisa soit akozongisa corps na Kinshasa ngakutu soki bolobi kaza sans papier na osenga bo bundana na l'état nde basalaki ya jani bazongisa na bango corps yango na Kisasa parce que modèle Christelle na yaya na eba mebeli makambo ba oya ko sundola na bango cimetière na ye soki na bakunda ba na ba panthéon kuna abando kene na ko tia flirter tenga ko zo mobile ne mususu c'est une jeune fille en ko zo mobile ne mususu mobile ne ko bise eloko nyo kene na cimetière ngo cela veut dire ko zaka na bolingo na bo way bo akoya ko sundola corps abatu ti l'état ya ko bake 10 coquilles 15 coquilles il faut bo renouveler mbongo ko futa Christelle ko futa te malam bongo bokangisa botindeli mama baona Kisasa ndambu bokangisi Christelle chama met dans la pâte ozana société ozana mbongo bazongisa corps wana na Congo bakunda kuna na nécropole bakunda soki na Kingabwa soki na wapi soki na Masina soki na Selemba soki na Bakongo bake kokunda mama na ye bandeko na ye bachaka ba fleur bana ni mukolo ba okola bakokende ngai papa bana nga liboso bakunda na Kisasa moi nanga liboso longwa awa c'était l'année passée à kende ki ko tia faire na cimetière tatana donc ba kozwa ka ba avion kokunda awa ba kosaka mosi mukaza kiawa bozo ki sakora mobile na ngai mobile na kufaki na Congo bande olela mobile nanga bakunda awa po na kenda kotala bandeko banda bakunda mobile aliso ketala mobile te ayi koyoka o mobile akufaki na ndako wa mwasi donc na famille balé ba regretter fallait batinga ya bakunda bango na Congo mbongo ebele wana bakoy ko sa makambo ebele bakoy sa pa makambo so bien mais ba ye na corps et comme lelo akendeke te abali ne pété makende na été bozo mona donc bande konanga il faut bien raisonner alors bande konanga vraiment bo liker bo partager et ozala bien moi paysa makasi na chila bino boyoka grande sœur na boke binyos bozela na chila bino na ko pe ko changer na otie la bino na meka ko changer disposition moi eza makasi ponanga bozela 2 5
5. Bozala totia. Oui, makasi là msope téléphone yo otetuka. Voilà. Bozala boya boyoka na bokebi nyonso toyoka. Ngai. Comme ton na WhatsApp, follow benga na WhatsApp. Bolanda. Donc voilà, bon partager. Allô, Mbote, bonjour. Bozala nazoya. Maman, bonjour. Publicité bandeko na ngai bozela mo muke na tie mo silence pour la publicité bistango pe mbulaya bandeko to longolango siko c'est bon Engaki yo parce que na lundi l'émission ya diposo ko finga bikati mama na finga nani pour changer disposition. Désolé, na compte à la réseau sociaux. Est-ce que nous avons des sont trop de na compte à mais c'est trop na c'est loba bolimbi c'est atam su bomo na mutu na ngai pembenya écran bona moi côté wana vous exagérez les personnes besoin na bagire na mutu moi na mutu akufi biso to pese nouvelle te solo la nete bino moyebi makambo ma ji 3 wana lobi loba malembe mama kinta motema na koloma na bino malembe te parce que vous lo bagine parce que quoi makambo est-ce que maman il fallait que je ne connais pas les réseaux sociaux na kenda to ba ko kram ndeni na do oye ba réseaux sociaux teni zoba chercher les vraies informations pour pouvoir raconter les histoires kasi loba kasi maman wana ile tout à la maman na dinga lukabaki beaucoup pour ça il faut passer bon on va ba bêtise la maman là c'est aujourd'hui la maman là pour na mwana comme il faut ba YouTube na ba TikTok beaucoup na mwana non bon silicaté oui mais nous autres on n'a pas d'énergie là j'ai quoi ces enfants sont chez moi dans ma maison arrêtez de raconter des bêtises j'en ai marre c'est ma petite sœur j'en ai marre mon père il a besoin de mon canapé moi j'appelle vous êtes comment les Congolais c'est quoi les problèmes c'est quoi avec les Congolais qu'est-ce qui ne va pas dans ma mito la bino dans la télévision dans ma mini essayez de demander, cherchez les vraies informations dans des conzams, mais c'est quoi les problèmes? Cherchez les vraies informations. Est-ce que mon monde il fallait que c'est pour tout le monde? Est-ce que mon monde tant maman n'a pas la Christine a Keba, Koutima, Congo, a Keba, a ça l'attention, a Kangana, a Kaleso, a Chitouranios, a fait s'envoyer spécial, arrêtez. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Vous êtes au courant de tout ça? Que vous insultez ma sœur, c'est ma fille. C'est moi qui l'a fait venir en Europe. C'est ma fille. Arrêtez de raconter des bêtises dans vos réseaux. Elle est au courant de tout. Elle sait que cela a été convoqué. On lui a dit tout. Elle a tout ramené dans son carrément. Alors c'est moi qui ai le téléphone de Christelle à la main. C'est moi qui ai le téléphone de Christelle à la main. Arrêtez de raconter des bêtises. Ça me fait tellement mal. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort pour raconter des bêtises. Je suis désolée. Il y a un babylon comme ça tout le monde. Je n'ai pas compris la balle. Azali koloba na batuke la mama la mama oya botisi leki na azo fungula ye mobali azo fungula ndeko na makola botisi ye mwana ozo ko minimiser ye ozo loba la mama la ba futi ye mbongo pona koloba makambo wana ngangu tulazaki na téléphone à Christelle donc maman zaki na raison donc yo lobelaki mama mabe bande ko nga bolanda yaya alingene ti ay timide pingila soki ngam na ndo sala live nga pingila hai olinga ko regretter yo zo kanta bibi ka pinga zana do boza bande ko bibi ka pinga do so bibi ka pinga lobi mabeba yo ko critiquer te pona ya zana mama bibi ka pinga wana azana. Hein? C'est quoi? Biso na réseaux sociaux to banga mbutu te mama. Kuya ko intimider te à la fin poni kasi bondimi sko famille yango. Bino bata makasi. Bozo ya soki bakundi ye, bozo ebembe bakunda ye, ebembe nini ya Kongolo mondango epola na kati ya poto. Yebisa ngai. Ebembe nini ya Congolais. Kasi to sundoli yango. Kasi mama bana na bino nde botika na boza ba avantage no? Bino boza ba avantage, boza ba avantageuse, bino nde botika na bana.
bokati bana wana kasi ye ndekono aliaka déjà mbongo bana te aza marié te aza femme seule aliaka mbongo bana te bandeko bolanda yaya bola ike mission bozwa tala okufeli mobali gérer makamno na famille ya mobali na yo kokotisa ndeko na yo te ayoki bia lobi nga mutu na bengisa ye nga naza mama Christelle na kati ya mboko mais tu es une maman impolie. Tu n'as pas bien élevé ta fille. On a eu des réseaux sociaux. Oui, tu as dit mais Christelle, les réseaux sociaux, as fan des réseaux sociaux. Chaque jour, il faut que ça gag. Ok? Voilà. Jamais. Tu conseilles pardon. Moi, j'ai trois ans d'adresse à Christelle, ma femme n'a bon à Kapaliaka. Au quotidien, moi, n'est pas les capanas. Vous voyez que quelqu'un fait comme vous allez là-bas, YouTube, il n'a pas connu son ami, son rôle là-dedans. Bon, j'ai trois ans, moi, si na école, il va t'avoir mis balle. Na libana, bah, on va battre au cola. Bah, ma passe. Dès le moment où on a proposé, non, vous n'avez pas fait que ça va passer avec le pouvoir. Mais vous vous rencontrez des petits affaires, si vous comprenez. Ça, il faut arrêter. Mes soeurs, mes frères, cherchez les bons. N'habitez pas aux autres, ça va baisse. Parce que sa maman, on a pas baisse. Bandeko, maman, on a pas société. Batu nyonso bandeko sa l'émission bazaki pour Christelle. Yonde muto répondre maman on a ma bé. Oza munoko makasi, munoko mbanga lokola mboa za na rage. Oza motema ma bé. Olinga rappel Christelle te. Olobi bien que Christelle na mobile ne bazaki lokola ba mapasa. Mais soki baza lokola ba mapasa ba botaka bango na ba mama différente te. Cela veut dire que maman ya J3 azali pe maman na yo. Pourquoi zo benga ye mama wana? Nani ake ko corrompre ye? Nani? Pourquoi zo loka ba mensonge? C'était à toi, c'est toi qui avais dit à la maman que mobile azala mukanda te. C'était toi. Lelo lobi ke baza adresse moko baliaka kaf ba oto baliaka kaf ango sikondenge ni baza na ba société. Christelle a rekota prison. Baza ba miyibi. Bazo yiba l'état français. Bande ko eza bien te. Soki lelo ba congolais elobi nanga moi nanga kabibi loba. Bango baza na ba société kuna mindele bakoma ko tala bango na moko mabe. À cause ya ba escroquerie na bino. So iboye na mboka oyo biso to ya eza Congo te. Ata ba maman boteka na ba nini na ba coin na ba Château Rouge na ba nini bolinga ko futa taxe te bolinga kaka bolela mboka et puis ba maman na nyoso bazwa ka kaf balia ka mbongo ya leta ale ba komi ko débrouiller ko teka tela pe bozo teka ne bo baby na ba moyi makasi wana ya ba Château Rouge te ba nzoto na ndenge nzuluka bolingi musala fixé côté teka bozo lia l'état bilo bokantande bolia mbongo l'état wana bozo créer malédiction. C'est biblique que tu dois payer l'impôt. Jésus payait même l'impôt. Jour Jésus Christ bazanga ki mbongo impôt asala nyoso abimisi mbongo na mbisi mbongo Jésus Christ abimisa na mbisi ezaki te pour ba ke sombe nango kwanga na makayabu ezaki pour na ba futa impôt. Parce que balobi oye kangami na se kangami na likolo kangami na se awa na se zali mpa kwa l'état. Ale Christelle a sali société nae emploi ka ba sans papier emploi ka bato ba sala ba papier baninga donc mobali ya sala kana papier mutu mususu mais na kota nda kubalia ka kaf tela ki moyibi bato balia ka kaf nga na yebi te bo expliquer nga eza bato ba sala ka tete parce que sala ka olia kaf te quand même ko to yoka ki mobali bando olia salaire mais bando ko lia kaf ya ojo no oyo ko kende kende to yozo loba biloba ojo oyo ezo kende. Pas de pitié, pitié moins zéro. Parce que on fait tout soutenir bande qu'on a biso pe bakoya sima. Bakota France ayamba bango avec dignité, faut tout soutenir pe ba o bazana besoin basala ba entreprise na bango, bazwa bango, ba pesa bango ba nini ba livrer so pe ya ba entreprise na bango avec dignité. Et ça te banda ko boule non les Congolais bango topia bango te bakotsaka bata mayuya bakotsaka boy. Vous voulez toujours le mayuya. Si tu n'as papier te ko salate. Oui. Luka ba démarche bato ebele ba bebisa ba séjour na bango pona lokoso. Tellement zumu kana mutozo salela ba rendez-vous ya vie na yo okendike susu te. Papier na yo moko okena ko renouveler ngo te tellement komi na gu ya mbongo okomi kaka okanisi papa wana ko peso mukanda na yo soki tina l'infini
okanti maman na kopeso mukanda tina l'infini okaka mukomso la muki boy ote na lingi na nga lisute nga mope na oluka musala na ngai mbala moko bakati obandi olela obandi kolika ba papier na yo okende boy oh eza retard il fallait renouveler ngo il y a 3 ans 3 mois passés parce que tu n'as pas le temps ko kende ko renouveler yo zo sala chaque jour olingi ka okende ko kotisa moi yo sengata employé noté que ah nazota maladie boy akosengo papier maladie yoko okende pe na maladie te okosengata mama ona ke kokosa pa docteur ke aza malade mais ngana yebi bande konanga toza nazana yana nga propre bambote belé na Montpellier atikala kosela mukanda mutu te neve nanga wuta Belgique akende kuna bi selela no mukanda nanga boy alobi non ngana kolanda procédure nanga normal bandeko abandi na carte na abandi na ba récépissé akomi na une année ti donc tango kuto azana na foyer azo sala na espace vert ti ayeko koma na une année na ba association ba aider akomi na une année eboti 10 ans lelo asali makam tout azo zela réponse ya nationalité atikeli kosana mukanda ya mutu moko ata mukete te muna ozana mukanda te pourquoi lingi ba responsabilité minene olingo tina mbongo na Congo olingo lata Western olingi ba mona yo il faut sala ka babiloko ya misala moko boite landela makamno biso nyoso oyo balada no sta to ya kosenga Basile to landela makamno so to tikala osala te eza pasie pour Congolais lingi lokoso et angwanda bozo mona bozo sanga ba papier pour ce qu'on landi yango très bien yaya ozanga papier nde okozanga te lufunu bolanda yaya bolanda soki nazo kata kende olanda ngo bobimba pa pingila c'est bon pas raconter la bêtise azo continuer à comment kimati bolanda bokende ko comment kima comment kima koloba bolanda ye Olanda, pourquoi comment kima? Arrêtez de raconter. Maman zokima koloba te, maman lobaki na koloba lisusu te, bokunde bembe bo benga ngai te bolo bitangelo kote maman naza maman moko ya discipline. Foza la maman na nena omona foza la ki maîtresse na école. Abanda kotangisa bato. Ngana monika nena taleli ne lobeli na non maman naza ki maîtresse. Sura zaki maîtresse zaki infirmière. Akati likamna mukuse. Aboyi ne koloba yo kolata ngo ke mama aboyi koloba non mama pe ba bengi ye azape na batu babite mama koloba lisute biso moto zuma kambo a me ba papa li yanzi bazawana batu bele ba bengi mama bino ler bo monika ke cotisation comme na TikTok ba komi bo Karine Mokonza pesi 500 euros kinganda pesi tande bo fungoli porte munene bo fungoli suko porte bo zana lokoso Christelle na yana yo bazana lokoso mbongo na monate ba ye ko ndima famille ya lobby hier ba yoki kaka batu bakomi kocha ba 500 ba 1000 ba nini hier kaka lobby ba na pokwa ba fungoli porte cousin de cousin aye ah la mais oui bino bozo kansani eza bongo boko tika na loko moko te eza coutume partout bino so boza ba swahili na oyo kaso zo lo baso bibi kapinga so ndeko no so bo baluba même baluba ba pesa biloko mo we même ku ba mindelo ngana kamsaka bo kamsaka nge ba mindele non bo bala mindele bino bo vana na mindele to bio bo yoka kaka boke no tuna ba mindele ti yoka ti bazana coutume te surtout ba juif bazana ba coutume boke no tuna bango ti polo bakaka yoka ti biloko siko mundele mosa mundele biloko na yoka ti soki mundele ba surtout so babala na séparation de biens famille na yeba yo zo biloko na bango tala bozana problème bolanda la folle. Cette dame, elle est folle. Azole la même mobile. Mais yo normalement, au royaume comme ta live, yo pour l'ingo la même mawake Christelle. On maman na oh, deni ni moi na no ko fait le mobile ozo mata ba live. Yo zo oyebi ngo bien que TikTok ba critique kana bango kaka. Ata kutu ngo kutu Christelle nga solo na mama bokilo. Ba ngeka ba critiquer. Tant on va critiquer qui Christelle ka olela te ba filmer kuna azana ba style na miso. Est-ce que maman na bimisa ki audio? Maman na bimisa ki audio te? Mais si ba critiquer qui Christelle ba maneki déjà ko critiquer na ba gag na nga sala kamvuka ka mobali ba msuku ba lobiki na butu wana bamba ki bota parce que mutaso ke sanza bakila na musala
soit bamba qui bota côté motema nezaki na déjà déchiré. A comme na likolo kuna vertige ale abandi osanza na ye banda na likolo cha koyaki. Ah boniko balandela ngo bien makile banda obime banda na likolo cha kwei. Makile minene wana ki kobima muta kwei na deuxième niveau. Ah te ezala te. Je sais que je passe en direct, je suis désolée toute ma famille, je parle parce que c'est trop fort. Je suis désolée. Je suis désolée. Arrêtez de raconter de bêtises, maman. Pourquoi ça me fait pas qu'il y a des gens qui ont apporté le mobile, vous croyez, vous êtes sûr? Il y a un autre cas, moi. Pingila babenga kite. Kasi to luka wapi mama, yoto yebi yote. C'était juste ça pour vous dire ça. Arrêtez de raconter des bêtises. La maman elle est au courant de tout du début à la fin. Même Christelle aime nous la famille. On a que les la police a le corps, on attend 14 jours pour l'investigation, on n'a rien, on ne sait rien. On ne sait même pas où j'y crois ça. Maman n'a pas ma photo, n'a pas de photo, on a une photo bon, Christelle, akenda qui te sika. Arrêtez de me dire ça. Arrêtez de me dire ça. Arrêtez de me poser des questions. Arrêtez de me poser des questions. Poser des questions. Mörka fläckar orsakade av solen. Testa Luminous 630 Anti-Dark Spot Serum med Temidol. Den mest effektiva Christelle a famille de Christelle a fait le nécessaire. Mes sœurs, mes frères, mes oncles, mes tantes ont parti chez la famille de J3 à Kinshasa. Le jour où J3 a coupé, lundi à 11h30, mes sœurs sont parties mardi à 5h du matin. Ils ont quitté la maison pour aller chez la famille de J3. On a des vidéos, non. La qui sa vidéo. À la fin, pardon, je te laisse. Je n'ai pas autre chose à faire. Ouais, ça n'a contact. Maman, J3, famille, J3, ils sont au courant de tout. Nous, on a dit, commence à demander pardon. À comment qui m'a vidéo, non? À comment qui m'a vidéo? On a dit, qui ne vous filmer à l'eau. On dit d'abord. Mais c'est quoi salir quelqu'un comme ça? C'est là que tu as encore de la Christelle, hein? Il faut une chose à confondre. Azo confondre te pingila yo. Oui, nga pingila oui. Pingila yo pingila o. Ah, tete, ezala ki mutu abenga ki ngate, mutu abenga ki. Pingila nzima. Eza la plateforme na yo okay no wa. Ba YouTuber na ba YouTubers. Soki mutu amati na plateforme na yo sala live. If responsabilité za ya yo. Nga combien de fois so na kima live. Kaipo na makambo te pingila. Yango na kima live. Parce que oko swanaka ba mutu yesoki mutu lobi na plateforme na yo. Responsabilité za yo. Parce que mutu nga loba omonika lobi mabe o katiete. Tengi o katiete. Onjimi a loba pingila. Responsabilité za yo yaya. Leka munu. Ozo banga ye pourquoi? Il fait no sa ya longwa kuna ba mi tema mabe. Ba mi tema mabe ye mama budo ngekutu oloba ne d'abord yo nanu oza nanu yaya na eme na poto a ozali mama bokilo pona obengisa ya tanke mwana yo ifalo vanda na mwana mabele mais azozo ataya ko mata na live ozomo te kazolela te et puis azobenga mama wana mama oya boti mobile asala gaffe te boko pesa ye respect. Parce que aboti mobile a botelio ceux qui mobile wala te mwana ndo ngaka beta magoda ngaka bota bana wana J3 aboti nae poni ko motema mabeboyi ba famille ya basi musu bazaka mitema mabe naza mama oya ba atikala kolinga mobile ya Christelle te Christelle fait gaffe oyo soki ya na obie mama na ozwa téléphone na yo pona bingam na téléphone ya Christelle ngam tu nazo yamba ba appel o mona ngosko téléphone nga Christelle et eza téléphone Pon ato téléphone ya suka na ba téléphone eza ce qui iPhone bamsu balobaka Samsung toza pe na BO bank ce qui yepé za téléphone ya cher mais siko téléphone ngo quoi Christelle eza téléphone ndeni pour comme ils sont le quoi gradiment obo boniko il faut bon respecter mama wana faut bon tambola elongo na famille à mobile. OK, voilà. On a arrêté. Je suis la grande sœur de Christelle Coutou. Mes enfants, ma famille, ils ne vont pas être contents d'attendre ma voix. Mais je suis désolée. Vous arrêtez. Vous arrêtez de raconter. On n'arrête pas.
Vous ne laissez pas. On va arrêter quand nous sommes autolingués. Et l'argent des TikTok et des YouTube et des je ne sais pas quoi. Moi, je ne connais pas. Moi, ma soeur faisait des choses. Ta soeur Alia Kango. Bon, YouTube, na TikTok. J'ai trois ans à réceptionner les adresses à la campagne. J'ai trois ma soeur qui n'a pas de bana. J'ai trois à lui qui ne va pas passer mon canard. Ils ont encore ma caméra spirituelle que j'ai ma tête et c'est un garçon courageux, c'est un papa aimable. Et c'est un... Alobi Gigi, Boyoki, Azalaki kana récipicé. Azali na mukanda na nyo koma mukanda boete. Soit azalaka na mukanda inane. Parce que bazo ba série mo bo bakendeka Kongo na mwasi na ye. Tango bazongaki, soki pe akende ko renouveler na retard, ba botola mukanda na ba pesa ye ba récipicé. Bazo zela mukanda na ye, bazo comprendre te. Aza garçon beaucoup courageux, mais bazo comprendre pourquoi ba pesa kaye mukanda te. Et bien ça ba problème spirituel. Bolanda. Mari formidable. Ok. C'est un mari formidable. Mais ce que un mari formidable, ton maman n'a pas appris éducation bien. Hein? Pour nous mettre bien, azala formidable. Tu me dis comment nango, yaya na leki na onde soki mwana na onde mvuka ka mobali. Et zo mwana na bagagi na bango, ke yende muta mvuka ka mobali na ye. Hein? Ya mobali ya leki na zaki ko dominer mobali. Et monani na misu. Donc, aza mobali formidable. Mais bo pesa maman na eluzitu quand même. Hein, bande konangai. Bo pesa maman na eluzitu. Boyoka. Papa, courageux et un mari aimable. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Les Congolais, cherchez d'abord les vraies informations avant de passer pour avoir de vie, pour écouter, pour qu'on vous écoute, pour qu'on vous attende, pour que vous gagnez de l'argent. Cherchez d'abord les vraies informations, mes frères et sœurs. Les Congolais, tout ce qui a Congo, madame, pas que Congo, il faut que tu aies maman Moutabima. Il faut que maman. Non. Il faut que maman, mais allez pas vous attaquer. Non, ne donnez jamais la faute à maman. Pingila, s'il te plaît, je t'aime beaucoup, je retire cette parole-là. La faute de maman, pourquoi? La maman n'a jamais, dans la vie, maman Zalaka n'a raison. Asala ma belle sumbala bilamba sala boy, azaka toujours kana raison. Maman sali le côté. Boyebi na Bible était, moi mobali moko tata ne alango masanga tikali mutakala. Hein? Mais tangu ayaka kaka tali kaka aseki na libanda ke papa langwe kuna ote malédiction landela bango. Pourquoi accepter parce qu'il y a mati ayeko loba na voix moko boya lukuta ale yozo ko loba ke maman zana c'est la faute de maman. Arrêtez ces paroles là pingila s'il te plaît. C'est pas la faute de maman bazo yenda yeko kosa. Ce n'est pas la maman qui ment, c'est elle qui vient mentir. Maman a koufeli, nande kona moi sa zolela, bazala ba nouvelle te boyna boy baye kokosa. Ba kosa kite. C'est elle qui est c'est une menteuse, c'est la dame là. Bazala ta lokuta. Bazala ta batalana, ba mimona suki ba potongo yela bango suki ndengeni. Tela nanu mwana oyo obokoli ndengo pese malédiction. Mobile boso botise bana bakaboni, mobile ya mibale ya kufi, tozo zela te mobile ya misa tozo ozandeni. Olo lukelonga nzambe ozo mata et puis pingila tu appuies. N'appuie pas ça. La maman a raison. OK de dire ça parce que à mon qui suite à mon que moi nananga asa mutu ya réseaux sociaux et baye balobine maman soko ovandika boy oyebe le côté même on a réseaux sociaux, c'est là où maman a découvert place moi na koyaki a découvert ma caméra sur la partie réseaux sociaux. Et ça pas na bangote. Maman linga quand même amona pas mona na kwei amona quand même makila wana nde balaksa ki ata soki photo bazwa kité mais quand même il y avait une dame qui a témoigné moi j'ai vu mais comme je ne connaissais pas la personne nazaki likolo na kokai nanga pe ko filmer mais na filmer nanga été parce que je ne connais pas ce qui m'appelle je ne connais pas la personne oya bandai ko benga ngai et oya kufi pardon vous voyez. Oh non, pingila koko télé, pardon. Non, koko télé les vraies informations avant de passer pour avoir de vie, pour écouter, pour qu'on vous écoute, pour qu'on vous attend, pour que vous gagnez de l'argent. Cherchez d'abord les vraies informations, mes frères et sœurs, les Congolais. Tout ce qui est Congo, madame, pas que Congo, il faut que tu aies maman Moutabima. Faut ta maman. Faut ta maman, mais allez pas vous attaquer quand maman Bibi va t'aider mambo. Va t'aider maman au bout d'un moment là. Parce que nous, de toute façon, on n'a rien. Nous, on voulait faire des choses. Maman nanga nzambe. Abi botindele mbongwe. Boya kokunda mwana nae.
Mama nanga nzamba lola e na okata parti opingila na ochango na TikTok nanga na laksa na kindoki ya famille o. Mwana ba kokunda e. OK? Peuple congolais kokunda e. Mama tinda boti de lembonga ya kokunda mwana na e. Boto na so ebate. Christelle obot mama yaya wana lingaka ote o. Mama wana sozo benga mama oyo pesi téléphone. Bande kwa lingaka ote. O eza kindoki. Maman est dans Congo. Comment il commence à menacer ma soeur, coutume à Congo, coutume à Congo. C'est le Keba. On a tout ça. On a tout ça. On a tout ça. Et comment voulez-vous quelqu'un qui te menace, comment voulez-vous quelqu'un... Ah mais oui. Ah baza ba Congo. Oui, il faut y moko y Christelle. Andima qui a bala mu Congo. Donc, il faut andima coutume. Oui, maman lobi toza ba Congo, biso to lela ka boy. Oui. Nga kama bino bo wela ka elenga magoda. Ce qui ba gode lali, ba olingi coutume te ah, coutume ko kanga Christelle. Loba ke ba pesa so ba pesa na ngoye dot te bala ba makango. Mais so ba pesa ki dot, ah coutume elanda yeo. Aha, donc yaya o mato kita. Ce qui bolandi coutume te eko kanga mwana bino ata boke sambela ata bo matina mapata ata bo bengi nzambe ko loba kende na coutume po atango bo balanaka bo bandana na coutume te siko soki mutakufi bo libo te okozonga na coutume sino te kisaluki fois voilà bande ko nangai na lingavuma video nanga boyeli ya mulai makasi te na ko suki sango bongo te o alingi kolanda oke na video ya pingila okoyoka grande sœur ndenga zoloba sans ngana tia commentaire pas nanga fona tia commentaire parce que eza vidéo nanga te eza vidéo ya pingila tolongo wana tokei tolanda cérémonie ya lobby ndenge bayambaki famille voilà bayambi famille yango yo bolanda bayambi famille bozela Ndako ya J3. Voilà, ndako ya J3. Boza na telema. Famille ya J3. Oya lati chemise ba flair. Yende cousin. Yé mon qui Bordeaux envoyé spécial. Voilà. Yé Bordeaux. Nangai na ndeko ya Christelle yeyo. Oya katikati ndeko ya Christelle. Moi c'est J3 Christelle. Oya lati chemise ba flair. Yende cousin de cousin. Pemeni boye moto fumé bango pena ezate mais a ton ndako ya J3. Voilà. Donc message na biso ezali ke na nyonso oyo elekaki toza pena na posa ya kozonga liso simate parce que J3 aza ya kokufa donc eloko oyo eza très important eza bomoko tosangana donc na minute oyo famille ya J3 na famille ya Christelle toza ya kosangana pona koluka ndenge toko kunda ndeko na biso. Amen. Donc ba polémique nyonso oyo elekaki na kosenga na biso pena ba congolais to bwaka yango. OK. To longola yango. Bon. Donc awa division ezate. Polémique ezate. Ayambi biso na kimia, kololi na kimia. Mama nakanisa okotala video oyo. Histoire yo tindaki envoyé spécial. Ayaki kozwa ngai toye awa tomoni libota mama Christelle ayambi biso na kimia na bandeko nyonso tu bayambi biso na kimia to lancer message na bandeko na biso nyonso ya TikTok ya réseaux sociaux ya Facebook ba mes attentes nyonso oyo bo yokaki ekendaki toza na tina ya kozonga simate to bandila so makambo wana awa libota eza na kimia eloko eza très important to simba na loboko to kunda J3 molimo kindoki awa ezate mutupe ali J3 awa ezate eza liwa tango yaka elakakate elobakati Voilà. na minute oyo to simba na loboko to kunda J3 eloko na kolobaka yango wana bamakele za lisusu te wana besoin koyoka makele te botala ke bana baza bana bazali. Voilà. Mais bande konanga yi cotisation ekokende kaka epa ya mama point barre. Christelle akoboko la bana na mbonga kaf. Point barre. Botala ke bana baza. Alors bande konanga yi namoni kaka
nazo zongela likambo ya Pinglos to chango sana cha commentaire et ça la pe kitoko makasi. Voilà, boyo kaka ndenge grande sœur alobaki po na yebi batu boloba mama la danoise obande ko chama kelele to yoka kiango bien te bozana zong c'est la bino na yebi te sope na ozango bien sope bandaki wapi nzambe bozela bato nando mi mabato nga nazo sepela nazo zwa mbongo bozela bengela zela nazo benga uzo mi pe atende hey bozela je crois kaka pété Jeanne benga plus 33 que bozela assurance c'est bien j'ai quoi. Ces enfants sont chez moi dans ma maison. Arrêtez de raconter des bêtises, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est ma petite sœur, j'en ai marre. Mon père il a besoin de mon candidat, que moi j'appelle. Vous êtes comment les Congolais? C'est quoi les problèmes? C'est quoi avec les Congolais? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma maison, dans la télévision, dans ma mini? Essayez de demander, cherchez les vraies informations dans des conzambes, c'est quoi les problèmes? Cherchez les vraies informations. Est-ce que mon monde il fallait que c'est mon toumako à l'opi? Est-ce que mon monde tant maman n'a pas la crise la keba kuti mama Congo, à keba, à ça l'attention, à kangana ma collection à chitourania, à peut s'envoyer spécial na ya voyer on a arrêtez. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Vous êtes au courant de tout ça? Que vous insultez ma sœur, c'est ma fille. C'est moi qui l'a fait venir en Europe. C'est ma fille. Arrêtez de raconter des bêtises dans vos réseaux. On a appelé la maman là. Elle est au courant de tout. Elle sait que cela a été convoqué. On lui a dit tout. Elle a tout travaillé dans son carrément. Alors c'est moi qui ai le téléphone de Christelle à la main. C'est moi qui ai le téléphone de Christelle à la main. Arrêtez de raconter des bêtises. Ça me fait tellement mal. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort de raconter des bêtises. Je suis désolée. Il y a un babylon comme ça tout le monde. Je n'ai pas condamné la balle. Beaucoup de Christelle, pardon. Ma famille est bassée, moi, beaucoup de Christelle, pardon. Beaucoup de Christelle. Moi, j'ai 3 ans d'adresse à Christelle. Ma femme a un bon à Kafaliaka. Beaucoup de gens, moi, n'est pas les Kafana. Vous voyez, quelqu'un fait comme un bouton à la balle. Il n'a pas camion sur la maison pour la télé. Bon, j'ai 3 ans, moi, si na école, il va t'avoir mis balle. Na libana, na mon baba, le voilà. Bana mapasa dès le moment où on a proposé là vous n'avez pas peut-être ça va ça avec vous mais vous racontez des bêtises ça fait si vous candidats ça ni ça arrêtez mes sœurs mes frères cherchez les beaux n'avez que vous avez la ça va baisse parce que quand sa maman on a pas baissé un bon pas raconter la bêtise mais on continue à comment qui m'a Hollanda beaucoup de comment qui m'a comment qui m'a koloba Hollanda pourquoi comment qui m'a arrêtez de raconter des bêtises je sais que je passe en direct je suis désolée toute ma famille je parle parce que c'est trop fort. Je suis désolée. Je suis désolée. Arrêtez. Arrêtez de raconter de bêtises. Maman, pourquoi ça me dit que tu as dit vous croyez, vous êtes sûr? Il y a un autre cas, moi. Quand vous avez cherché les vraies informations au lieu de commenter des bêtises. C'était juste ça pour vous dire ça. Arrêtez de raconter des bêtises. La maman, elle est au courant de tout du début à la fin. Même Christelle, nous, la famille, on a que les. La police a le corps, on attend 14 jours pour l'investigation. On n'a rien, on ne sait rien. On ne sait même pas où j'y crois ça. Maman, c'est ma photo. La photo a mon photo. Bon, Christelle, arrêtez de me dire ça. Arrêtez de me dire ça. Arrêtez de me poser des questions. Arrêtez de me poser des questions. J'arrête. D'accord? Alors, Christelle a fait le nécessaire. La famille de Christelle a fait le nécessaire. Les sœurs, les frères, les autres, eh bungi aiga pe biningisa ningisa bozela ah là 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 ils ont publicité oh à Kinshasa et pas la parole avant la le jour où j'étais à Koubi lundi à 11h30 mes sœurs sont parties mardi à 5h du matin ils ont quitté la maison pour aller chez la famille de J3 on a des vidéos bino on l'obaka et bien on va se Christelle pardon à la fin on se Christelle pardon je te laisse. Je n'ai pas autre chose à faire. Oui, Azan a contact, oui, Azan a Christelle a benga. Maman, j'ai 3 familles, j'ai 3, ils sont au courant de tout. Nous, il commence à demander pardon. À comment qui m'a vidéo, non? À comment qui m'a vidéo? Oh là là, quand il n'a pas tout bas qui ne vous filme, il y a l'oba. Oh, il n'a pas. Mais c'est quoi salir quelqu'un comme ça? C'est un gars que tu n'as pas de la Christelle, hein? Non, arrêtez. Il faut une chose à confondre.
Oui, nga pingi là, oui. Nga ya fi. Je viens de ezalaki mutu abengaki nga te, mutu abengaki. Alors, arrêtez de raconter de bêtises. Arrêtez. Je suis la grande sœur de Christelle Coutou. Mes enfants, ma famille, ils ne vont pas être contents d'attendre ma voix. Mais je suis désolée. Vous arrêtez. Vous arrêtez de raconter des bêtises. Vous ne laissez pas. Vous voyez, ma famille a battu. Vous voulez faire des vies et des pèses et l'argent des TikTok et des YouTube et des je ne sais pas quoi. Moi, je ne connais pas. Moi, ma sœur faisait des choses là. Je n'étais même pas au courant. Qui a raconté la TikTok et Badini dans le balai. Babylone n'a pas osé la boutique. Je dois dans la réception des adresses à la campagne. Je dois. Ma sœur qui n'a pas de bana. Je dois avoir le mieux qui ne va pas passer mon canard. Ils ont fait ma campagne spirituelle que j'ai attaqué les c'est un garçon courageux, c'est un papa aimable et c'est un mari formidable. Ok, c'est un mari formidable, un papa courageux et un mari aimable. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Les Congolais, cherchez d'abord les vraies informations avant de passer pour avoir de vie, pour écouter, pour qu'on vous écoute, pour qu'on vous attende, pour que vous gagnez de l'argent. Cherchez d'abord les vraies informations, mes frères et sœurs. Les Congolais, tout ce qui est Congo, madame, pas que Congo, madame. Faut que ça maman mutabimaki. Faut que maman. Faut que maman, mais allez pas vous attaquer quand maman bimi continue les bambous. Continuez le moment où on a pas la parce que nous de toute façon on n'a rien. Nous on voulait. T'es possibilité. Ah bande koba bolingo na kati te eza nino publicité. Tozongi savoir. Je dois à la Christelle. Maman Nadam Congo, comment il commence à menacer ma soeur? Je dois à la Christelle. Banali, je sais belé. On a tout ça. On a tout ça. Comment voulez-vous quelqu'un qui témoigne? Bon là, il faut partager tout. Il y a aussi l'analyse à ma cambo. À balane yété. Et on va dire que nous avons émis ma camazolo. Si on va répondre à Bandi comme menacer, c'est ça. Camazolo. Parce que filmer, on va arrêtez d'écouter. C'était Azako Soana Mawana qui s'est parlé avec sa Marcel Mamala Moutoya qui portait la maman, Moutoya qui portait la puissance pour prendre. On était que moi et ma soeur. Le monsieur là-bas commence à filmer. Babylone comme Christelle là sur la maman. Mais vous vous rendez compte? Vous vous demandez même pas maman là sur la Christelle. Azo monsieur maman, mon père n'a pas quoi n'a comprendre. Des plans toi quoi pour faire ça c'est compris. C'est comme ça comme ça. Ça veut dire que la photo va signer la photo. Maman, je vous laisse mais ça va donc on dit toujours le côté là quand on a lancé vérité bouillant. Quand vous allez attendre cette maman là, n'a pas bon routine de la haine, vous allez y penser. D'accord? Et vous allez penser aux enfants de chez toi aujourd'hui qui disent c'est vous savez papa est parti. Vous vous rendez même pas compte. Vous êtes en train de citer ma soeur. Ah bah là, il y a petit. Boni bo pepi na mai wana te papa. Bo pepa mai ko sopa na kati. Bozu bassin, bozu pepa ngona boy. Mais parce qu'on vit ensemble, ils avaient leur amour, ils avaient leur projet. Ils étaient bien. Mais arrêtez, je suis désolée, arrêtez. Ce que je vous demande, cherchez les vraies informations. Je suis désolée, Te bando oyoka bido. Kasi bongo sigo. Zela la peuple numéro de téléphone. Me failli to yoka et on a tiki à loba. Na tiki à loba pour et ça, les gars, maman, tanga tous les côtés, oui, on accepte. Belle famille, l'oubli parce qu'ils ont compris qu'on doit noter. Yo, il y a qu'à défendre le bac. Non, et ça, pour monter, ça. Oh, yeah. Il gagne. Aussi, il gagne. Puis, son belle Voilà la famille. Je suis à la fin. J'espère que Natché bien reçu na souka. Likez mission, partagez aux akito au makasi. Mais tous en a point belé. Nakacha discours, il y a la maman de la fille, sa grande sœur comme sa maman. Et tout, il y a qu'on décortique et puis on va aussi parler de la coutume. Hein. Voilà, bon, qui bien. Et la grande sœur a déclaré que
babalana quitté, mais comme on a bango, on voyait vraiment c'était un mariage consommé, cimenté. Voilà la famille, tozo teka ba mapangu na tsele, boya mbangu batu bazoye belé bazo soba ba mapangu na bango, oko mama lupangu, papa lupangu na pris à bien, nan tsele, place courant zali ma ezali, makamyo cheza cadastre, escroquerie zate, benga mama la danoise na 0044 74 38 03 16 23 Ozwingai. Ozana moi cité ozana mobilité, n'hésitez pas tokomi na été, binomo boyebi ko tambla en couple na été za l'arabienne, oki ba couple msuba ke Barcelone, ba msuba ke Congo, ba msuba ke boyozaka yo mona mbwa na yo na nya una ota msuka yo moko. Alors que maman la danoise là na disposition na yo, yaka tozana ba échantillon ba mabale belé, ndeko mso mso mobile azo bala en août, fête ozala ya munene, yaka pa maman la danoise, na opeso mobile ya bien, na opeso mwasi ya malamu, boko regretter. Puis je suis la coach ya mariage nabino tina li fobo. Donc boss benganga na numéro nanga boye biango na tango nyoso li ko benga naza na congé. Alors on se voit. Ba bonjour, ba bonsoir lisusu. Partagez mission au like. Benda moi joie la musa conscience na yo ceux qui vraiment ndekona ku fait le mobile ou bien moi na yo bien nan qui c'est ce soir. Yo faut à la paix au vent de ça na se koza lokola maman oyote na été so baza ba maman ekolo nini ezo kamusanga makasi. À bon attendeur, salut. Voilà, bye bye. Bisous, à la prochaine. Awa tozokota bandeko na ngai po tokoma esika wapi tozoteka ba parcelle oyo eza ya kitoko. En tout cas ba parcelle ya bien binomo bozomona courant ezali nzela kitoko, nzela oyo ekeiti na académie de policiers oyo président de la république aza kotonga honneur ya quartier oyo Bosolo. Yango wana bozomona mituka ezali ezokota ba moto, ba taxi bis, ba voiture, mituka nyonso ezokokota. Donc sikoyo tokomi kokota epai wapi bandako oyo toza koteka bolanda biso na bilili. Donc tozokota sikoyo. Papa monteur, démarrer tokende. Place yango yo bandeko na ngai botala esika oyo esika moko kitoko makasi nzela monene ndenge nalobaki ebandeli nzela kitoko courant kitoko mai kitoko tozali koteka esika oyo tozali na baterrain ya kitoko nzela pe ya kitoko tracé par cadastre. Donc tozoteka ba parcelle awa na prix moko ya bien. Obengi mama la danoise na numéro na ye ya 0044 74 38 03 16 23. Donc n'hésitez pas okokipe kobenga epai ya mama na biso la grande dame Mama Soleil nyonso na nzela ya mama na biso la danoise na numéro yo 0044 74 38 03 16 23. Boya ebele kosomba mapango na bino, mboka ezokende kitoko, mboka ya sika, esika ya kitoko, ngungi ezali te, mpepe ya sika. En tout cas, boko sala bonne affaire, bobanga te, nyonso ezali déjà encadastré, l'état yebi, boya ebele, ba prix abordable. Donc, oye kaka, mbala moko, bureau du quartier Kimpoko, et ça les lieux enregistrement, et puis commune, et puis sur Mikanda.
apwa.